papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa mokosa Kelima Boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko. Oh, tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom makambo teli réseau bosana tozali nzinga ya quartier ya investisseur tu comprends ah Toronto City VIP de Maluku pembe na mai mpepe moko naturel wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku et ça te zo teka ba espace kitoko kolongwa place d'Azar tiomo na presse to paso la nzela Toronto City VIP de Maluku et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo ah papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro de Tcheni Bino benga Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irana, Masiandoki TV, oh maman bino la cabino kakaba histoire vraie, pour essa la bino ba vrai makasi, Nabanda Kunabino, partout vos alignes na lobakanzamba lola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance. Ndenge bozelaka masolo ya Irana, Masiandoki essa la ka vraiment bien makasi, yango to ebisa kabande konyon, soba zolanda biso partout, ba oh na nou ba sabona na site yote, bo sabone, oh site ya maman abino ba oh déjà bo sabona bo partageaka et ça la ka vraiment bien makasi parce que biso to betaka masolo ya solo to sala ka proverbe 19 et 20 po sunga yo nanga na suite ya vie ba mouré zignon son maman Irene elle kabino masolo elle kabino ba conseil na ka toujours ko la musaka ka communauté tozwa maele ndenge kaka tolobaka bato bolandaka biso partout to bosanaka te kopesa bino ba bisous to ba merci na sponsor nanga officiel Betty la patronne Moi, c'est l'équipe Mibali na mbongo, la patronne à Betty na kati à Londres, ya Dorte Achille. Kapé sandenge na lobaka respect na mama vende balobi moi si makasi Betty la patronne moi sa mebla vende ndaku na verchache balobi l'équipe Mibali na banda kukozala moi so telemisa vende mapango na Kinshasa eza facilité. En tout cas Betty bravo pour ton dimaka musala kitoko. Peselanga ba bisou na meta la brésilienne na kati à Birmingham moi si a pembe motema evie na si bolanga ndenge na lobaka ve jansa tika teni na défaut et ça la raya meta bien balobi couple moko
kitoko makasi boumela bandeko nyonso bolandaka biso partout. Merci na porte parole na biso Anastasie Vita ya papa Trésor Chou nga moko nalingaka kobenga ye Tazi Vita imana ndenge ya Simon ndoya papa Kokodia Nzombo mesana kobenga ye depuis Irlande. Merci na Fifi Tomo la japonaise mama na Erastine na kati ya bunde Stantine voisine balobi Fifi Tomo Japan na balobi ya kati Fifi Tomo umela bamurezi nyonso na betaka maso na zangaka te koyebisa bino bato bolandaka mama Irène ba obo sepelaka na mama Irène bobengaka mama Irène en tout cas esalaka vraiment bien makasi. Là nazo signaler bino kaka bandeko nyonso bolandaka biso partout na kati ya Allemagne tozo yamba papa na biso Fiston Mbui na date ya le 30 mars 2024 bamureze tina beti solo oyo bomoni na tie photo ya Fiston Mbui parce que botala ba adresse eza wana mama libéré bana balobi eza vraiment makambu ya kitoko to ya tokumisa nzambe na papa na biso Fiston Mbui ba adresse nyos eza wana date na biso ya ngwana bandeko boya vraiment ebele beto beng bandeko ya Aren bandeko ya Cologne bandeko ya Frankfurt Mannheim Ludwigshafen batu partout bozali ba ville nyos ba mabo libéré bana boya tokumisa nzambe na ye moko papa na biso Fiston Mbui. Adresse na biso ya ngwana eza wana mais semaine tokobanda déjà ko publier ba adresse ndenge kaka ezalaka benga po omiye bande nyoko somba ticket na ndenge kaka tokoma ya balobi ticket tozo kende nango kaka ndenge boyebi beta kaka bokomona site internet eza wana osomba ticket na mbala moko ekosala vraiment bien makasi bande konsu banda kabiso partout mama Irène ayaka boy tina zo beta masolo bande konanga nazo rappeler kaka ba papa o bazana moi problème mama Rosette Bikulu azawana yo mto santé zo déranger au moi diabète biloko makambe belé benga mama Rosette Bikulu okozwa solution aza pena bate ya kitoko zo sokola ba rein. Voilà, bamurena bamurez pona bato ba ba journée de la femme bozo sala ba feti bandeko nanga bobuka na te balobi Tisha Blessy Hand mère loboko na kata Londres service traiteur ya boye na poto ezala temba liboso azokende partout bamboka nyonso na prix ya bien olingi feti no lia ntaba ya Londres kuanga kitoko atozala kala Chine soko salisi feti benga Tisha Blessy Hand azolongwa Londres azokende partout balobi amemi bango world balobi yo pena international mère loboko Tisha Blessy pib ezoleka epana biso. Merci pour la patience et la fidélité mama Irène ayakaboué. Lisona memeli bino ezali so moko ya pasi. Ndeko moko ya mwasi abenga za na kati ya Allemagne, mekani beta so na nga pesa pe conseil na ba papa. Na lobi ekomi nini na Irène Masiendo ki TV. Ba mourir na ba mourez. Masolo ezo ya mingi ya ba couple. Papa salibwe bozo mona kia sensibilité. Bon mona ese de pa na mateba papa komi ko finga bamba komi so na lobi na ju para ba papa siliki na pesi ba mama ba siliki bande ko na zo ba temelo ko eza musana nga na zo beta kaka ndenge pe na zo beta lisolo o na zo profiter ko présenter ba condoléances nanga na HM na kata Allemagne na ville ya Munich balobi mama HM aute ko perdre papa na ye nzamba lola apesa libota makasi mama HM. En tout cas, on a présenté ba condoléances nanga na famille nyonso partout bozali nzamba lola apesa bino kimia kobungi sa moto aza vraiment cher lokola papa to maman c'est pas facile maman HM bandeko bolingara maman HM bolandara maman HM bosepera maman HM en tout cas to soutenir ba prière nzamba pesa force to bengae to soutenir na makambo nyonso na nzela nyonso to ko soutenir en tout cas parce que kobungi sa papa ezali facilité HM ba courage toza vraiment ensemble nzamba lola abatela yo. Voilà bandeko nyonso boandaka mama Irène so na meme bino ndeko mona elma na big mama Irène beta liso na nga pona kopesa bandeko ya mibali conseil. Mama Irène nazalaki mwasi na kati ya libala na bana na nga misato tovandaka bien na mobali na kati ya Allemagne ya salaka nga pe na salaka ndenge nalobaka na Irène Masiendo ki lisolo ebotaka lisolo. Pourquoi tozobeta masolo mingi bokaki bodio di mama mon États-Unis azolela pona mbanda masolo ezo ebele parce que tant muta ko yoka yepe na oya ye donc c'est comme ça ngo bomo masolo ngezo koma ebele. Mama Irène azaki na bana misato na libala mobala salaka nga pe na salaka tozalaki vraiment très bien problème ezalaki te. Mama Irène mobile nanga na poto aza na petit frère ne pe aza marié. Mais moi ce petit frère mobile nanga zaka na contact na ba famille mobile nanga te aza moi si moko aza esprit bafi bazaka bala ye mobali neka ande libala baseme ki etaliete azala rabongo ngasi ko na ndenge na mera na kokate na kenda ki trop kolinga fama mobali ko aider ba mama baseme ki po boklo na ngaza na Kinshasa
tozalaki mpenza bien mama Irene eloko nini esali mpona beta lisolo oyo opesa mpe bafamille ya mobali conseil opesa mpe mibali conseil opesa mpe na biso conseil tozwa part na biso bamama mama Irene conscience na nga ekorgeanga te ke nasala mobali na nga mabe diku faute ya voyage ya Congo mobali akenda azwa fille moko na Kinshasa ntango alingi fille wana mama Irene na bandaki komona leya bamessage ya buzoba na bandaki komaîtrise lokola mwasi nazobunda na ndako ke likambo wana esila mpo nalingaki libala mobali azwa mwasi atinda ye na famille na ye famille ya mobali bakoma koyamba mwana mwasi wana mere namona bafoto ya bokilo ya belle sœur nanga na likangu ya mobali nanga epa na bango mama Irene esala nga pasi nabenga bango te natuna bango te etanke mutu nakata nanga contact bamure na bamuresi bolanda so na obetango kimia boyoka ndeko mwasi posane ezani mpo bino boyoka mama Irene famille ya mobali bapréféré mwana mwasi wana aza na Kinshasa mobali nanga akenda Kinshasa mingi asalaka mwa bakontene akenda koteka babilokos na ye mama Irene naza parmi basi oyo baeda mobali na mbongo po akoma bongo mpo nasalaka mama Irene des fois napesa mobali ba 4000 ba 5000 po asala conteneur somona ki Kinshasa akomi kuno mpo babimisa mbongo ezozanga mama Irene na otinda ba 2500 en tout cas na bande kosala yango par amour papa bana nanga les intérêts na biso tosala business mpo na bana mobali akenda kuna azwa mwasi mosusu apresenta ye na famille na bango famille eyamba mama Irene mobali nanga soki ake Kinshasa azalaka na bafamille na ye ndenge kaka ezalaka mama Irene eloko ni ya koleka ntongo namona bafoto wana nabomba te nalakisa mobali aseskiza to continue à vivre atika mwana mwasi wana te mais une chose grave kaka pona mwana mwasi wana libala nangi kotaki vraiment matata mobali nanga kozwa petit frère na ye mosusu azalaka na Congo ayebisi ye bazalaka mingi na mwasi na ye wana aza na Kinshasa petit frère bakoma okangana trop na mwasi te namona bafoto mama Irene nakoka ete tellement pasi elekaki na bomaki libala mbanda nanga leka mbali nanga azalaka ape na man abi yo kendaki na famille na makasi pona nini nga bakoka nga te pona zaka esprit mama Irene azaka komona bizeli mabe mais na ye ko comprendre ke ye ayebaki famille na po ye azalaka liboso malgré to azaleki mama Irene na supportaka nazo continuer vie nga na mobali to yaki kokabwana tant to kabwani mobali akoma kesko Kinshasa po akoma libre atikala na mwasi na Kinshasa na tika mama Irene na tikala na bana bala kenda Kinshasa tant siko to bwani nanga na tiki vraiment à l'aise mobali azui vraiment liberté d'habitude ce mobali à Kinshasa tambola na petit frère na Kinshasa po petit frère na to quoi secrétaire na ye mutaki para mwasi na bango Kinshasa donc petit frère muta contrôler la fille wana et comme ki na temps moko boyenga za suna libala te nazo yoka kaka petit frère comme ko benga o vie na moni moi sinon fille na Kinshasa ko mobulu azo pesa ba rapport à bien te pour na semiki na bango ya Kinshasa mama Irene wana etalaki nga sute po libala ezalaki deja ya kokufa vie tanga kobenga mwasi okonvaincre na ndenge na ye ke bazokosele makambo epa petit frère ya kosala ke mobali ya kokita Kinshasa kokita mobali akendaki Kinshasa bamure na bamurezi bolanda lisolo très bien mobali avaye na flat na mwasi ake kotala mama na ye ka une fois na un mois nyonso asalaki na Congo atamboli na petit frère neti akomotambola na leki ya mwasi wana ayaki na conteneur bakende kodedwa nango na mwana mwasi wana mwana mwasi amutakomi koteka biloko nyonso yaki na conteneur batie petit frère mobali mopandi bamure na bamurezi losambo efutaka mama Irene na souffra na lela trop po na famille wana na banda koyede mama na bango chaque mois natindaka $100 mama Irene ntango osala publicité ya mofa ya kotinda biloko nazwa nimero epa na yo mama Irene mofa kenda kotika biloko na belle famille na nganga na futaka nalingaki belle famille po nalingaki libala ngana mbali tokutana poto mama Irene leka mobali akomi kosala bazwa contre ya na ye ya na yebisa ko mwasi aza mobulu soko ozata azaka na mibali ya bolingosi ekangaki ye ya bolingosi ebomaki ye ya kosala ke mama Irene mobali nanga asalaki ba séjour na ye amoni mama boteka une fois na Kinshasa azaki tout le temps kaka na mwasi wana atamboli tana leki na ete ndeka kizalaka mobali aye kozonga poto tanga zongi poto bandeko bayaki ke grand frère voyage ki lobi do biloko etekama ete so etikali pa na mwana mwasi babandi rando na ndenga famille za ya pasi bataelaka mobali nanga bazaka mibaye na poto ye na petit frère na ye partage lenga lisolo bandeko nanga ekote ya yo nanga ekote ya biso nazokosa bino te Jésus Christ revient bientôt mwana moto azozonga nazobeta kaka masola solo nazobeta aubergine te
soko pesinga liso na kobeta so na zo beta ba audio na ngizali nga maso na beta ba audio ezali so mutabi bimisa audio na bimisa bo mwana otsa ba audio ba tu na permission na bango so mutabi ko bimisa te na bimisa rapeti ba mouré na ba moureuse mobali tanga iko zonga poto atiki mama na bango quelque temps mokosu na vanda na zo appel ya belle sœur nanga abenganga po mere na baya bango na lobisaka bango te banda na mona bayamba mwana mwasi na mona ba photo ya mama mobali nanga na bandeko mobali nanga bakangisa photo esalanga mabe par rapport a bolingo na pesaka na fani wana mais na tuna bango te na manka pe mutu respecté leki na benga ya mwasi o bese kala sali babisalele basemeki basalaka ayeko finir a chiter par kosenga kazolinga bando teka mikolo bapiaka boye na boye en tout cas nazaki sec na ebisie kende pa mwasi na bino Kinshasa apesa ya na bino mbongo yaya basi mingi na poto mona mobali osala business ao soutenir mobali tant pe 3000 2500 zo pesa basi wana Kinshasa mbele ba okelinga ana mwasi opesa ata $500 te yende fa pesa mwasi mbongo mais mibali na ebite bo uti wapi bozo kende wapi wana kana fungoli parenthèse potoleka na hebisa semeki nga bina na mbongo piote keba mwasi na bina Kinshasa abi oui apesa mbongo teka kobenga ngate na kata pona kote esprit na mona ke bolamu na sala bangile kebele do ata na sali lelo efuta ngate pona sala ka liboso ko leka ya lelo ti mama Irene na ko vanda nsuna vandi bo petit frère na benginga o bande ko tamba na mobile o abel se kala boni balifanto oui bana baza bien o mère mutu alinga sola no mama nazwi mama na mobile nanga o yaya biso wanzala eloka kolia eza te papa ki para biso susu te ndenge te boye toza kutu na pasi naza po ma santé papa pesaka biso biloko te bando tika biso nese mama menga na papa sitoka bwana papa zo mwasi mususu abie mama na yebi nazaka kokwa bana na yo sunga ngai santé zanga malamu te naza pe neloko kolia te papa soko benge lelo lobi mama bomengo nyonso akenda kopesa pa mwana mwasi wana mwana mwasi yango mpe batozo mona ye lisusu te nayebi te ayaka mpe sikotala biso te achange na ye mama Irene nayebisi mama ngabi mama pourquoi bino bopesa bana bino conseil te tango ebeke mwana na balanga na botolo bakoko misato tango zo na likangu pourquoi boyambaka ye pona mona ba photo mama bolelisanga mingi mais siko na mbongo te soki nazwi na obenga bino mama Irene répondre bokilo bongo bazokisaka motema nanga o mama nazela mukoni nga mama na bino obenga bino leka sur téléphone ma belle tiana se telaka bana ngai problème ezate na obenga bino na benga bango te mama Irene 3 jours après mobile nanga benginga mama lo bien zo benga yo zo yambe na téléphone tenga bi mama wapi mama biso nga bi problème eza mama ba sanga ki mbongo mo bobaka otinda ba mo sa signe tenga biso za courage kasi yo moto médecin tsaka bango chaque mois mo ba fufu biloko sko sala ngo sute poani aza kokwa bana na yo ti nga za mambebela osala ba mourir bolanda lisolo oyo botala mibali mama Irene tellement naza impoli te nakoka finga mbali te natala bana nakateleka telefone nayoka mama Irene mwasi ya Kinshasa alelisanga makasi naza mwasi ya mwindu bois noir basemeki so batie photo ne kaka mwasi ya pembe akotisaka ngungi na ndaku te yaya n'importe quoi pemba makwanza pe ezali pemba ngo pe kaka ekoti ya ngungi te me aza na batache na makolo madodo bangungi baswaki kaka na Kinshasa seki bangungi bakotaka kaka bamoure na bamoureuse basi nyonso baza ba bois noir baza ba mwindo ngolo buya na netola bino yaya soko oza na couleur na osimba bitiasa lokola biso ba o te zala fier bino bonuna te oui yaya bapembe mingi omonaka moso omona pembe soka longoli mukadi matako mwindo yaya pembe bangisaka biso te mbanda pembe eza kitoko ya mwasi te oui basi nyonso tena mokiba pembe ba kitoko yaya basi ya mwindo akano baza basi ya mwindo kitoko baza félicitation na basi nyonso ya mwindo bosimba produit te bobebisa teinture te nzamba lola pambola bino basi ya mwindo botielanga baker basi ya mwindo bozala fier na bino original oui mama Irene bakoma kofinganga na ba jeton nazaki choqué mama Irene eloko na bengi po pesa mibali conseil nayoki pasi nayoki mawa po bana bauta ekotala tata na bango bana bazongi bazolela mobala akendaki Congo tango ake Congo
akendaki mpo ake koteka babiloko na ye nzoka nde mobali akendaki mpo asala mpe makambo voyage ya mwasi mais petit frère napesaka déjà rapport ke vie mwa mwasi akoma mobulu boye na boye boye na boye famille eza ya pasi mama Irene mobali nanga ntango ake Kinshasa ex nanga papa bana eloko na bengeli pena obeta sete koto oyo mibali botika folie bosola mabe même na bafamille na bino leki na mobali agaleraka makasi na Kinshasa leki na mwasi agaleraka même mama bango talaka mwasi boboya boya kosenge mbongo koteka na mbongo kolia seke baza na difficulté baza pena famille moko bozwe zate femme mobali nanga ake likolo tango akendaki Kinshasa nzoka ndakendaki na projet azaki na camarade na osala ma voyage ya mwasi ne wana tango yaza na Kinshasa esali ke a faire voyager mwasi aye France mobali si asombaki billet aosala 3 semaines tango mwasi aye France yemba mwa azozonga na Europe a faire voyager mwasi na ye mama Irene leki na mobali ayoki ki mwasi a grand frère na bango a voyager leki ne alela boyebi leo na Kinshasa moto aza na bozuite amona apoto eza lix amona apoto eza danger amona apoto lokwa mapate ezalaka blé eya kosala ke leki ne na choc wana bivie alakaka ye ka obende na mikili vie alakaka ye ake kobengisa mwasi mpo na nini vie yaka na bacontener moto akoma ogere biloko eza mwasi na bandeko na ye mama Irene satan ya modele oyo leki ya mobali nanga ake kobwakila mobali nanga ex nanga mbasu leki ne propre botala satan ndenge azodétruire bavie botala satan ndenge azodétruire bomoi ya bato leki ne propre mwana ntuka na bango ya mobali ake kobwakila mobali nanga ex nanga mbasu mama Irene nayoka kaka ke babwakelaki mbasu etalaki nga te mwana mobali wana asouffrir mwasi aye France ye azoprepara zonga mbasu mama Irene asouffrir na Congo tango azongi lokola mwana biso liboso azokokisa 16 ans ya mobali akendaki kotala papa ne mwana nga zongi azolela alobi mami papa obela makasi papa ye na pota ngo pene esite papa obimisa solo abisolo abi oui sova na papa azobimisa solo opola mama Irene esala inga bien te azaka meme na botani bana nakei nabina bengi na kebota mera na uti musala misolo komi na suka na bengi na leka na kitali aboya ete mama ya tong na monie na leli mobala kondi mobala komi mwindu likola mobala kondi likola mobala komi mwindu lokola nzete ya bois noir esali ka tache mwa muke ya chocolat mais c'est quoi ça lobi ah omoni la koute na komi bien petit frère abwake linga mbasu nga boyebi nde neza bito tambola kila Kinshasa petit frère mutabwake linga mbasu même si boweli nini na petit frère nabi ah ki mutema mabe kaka ndenge na kenda koteka babilokos petit frère asepelaka te amona ondienga na bonga akoma kopanda sonke fona bengisi na poto yanga bwake linga mbasu mekan esalaki nga pasi makasi natali mobali nde kolala ne mbetu moko niveau mona mobali wana mama Irene santa mobali ebebi nayoki mawa banda akabwana mobali 2 ans et demi via mwana mobali eza par terre mama Irene pesa mibali conseil na beti so na sentiment te na pasi ya bana mama Irene mwana liboso azolela maya misu pona ni basali papa na bango bongo mama Irene nayoki pasi moko yango na bengi obeta lisolo tango na bengi siko mama na mama ah pona ni boye boko te bapri ya biyaya tala modeli famille ezali ndeko na mobali kuna bala mwasi wana soki azo bapetit fois mobali nanga mwasi no azalaka alobaka ye alingaka bafaya mobali te abi ndeko na mobali abala mwasi ya makambo mabe akipaka biso te yo moto ozali kokipe biso libala ekufa ye ekolinga mwana mwasi oyo akibwanga ntu na Kinshasa ata bengisa ata leki na mwasi ata ya mobali bakende kuna basunga ngai ye ekobengisa susu mwasi tala famille ndenge eza ya pasi tala bacondition tozovivre na lopango ya kokotika nga na eta oyo te leo soki nga na kufi sante eza malamu te azobela mbongo abengisi mwasi yango eza raison te bakobwakela ye mbasu epaleki na ye me mama ntango azoloba boye alobi te kasepe ndenge leki abwakeli ya mbasu me maloba mama eza kitoko te apparemment famille na bango baza contre ndenge abengisi mwasi vis-à-vis ya vie oyo bazomene
famille eza ya pasi, kolia ya pasi, kolala ya pasi, nyonso eza ya pasi, baneve baza kuna, bakuzini baza, baleki baboti wana. Yo mobali ondimi obengisa mwasi na Congo ya likango aza na France, mama Irene. Nazonge ngabi apparemment babwaki lomba so oza na problème na famille. Yoka réponse maman na pesi ngabi mwana mwasi aza na France. Alobi yaki France malobi oyane Allemagne te balobi Allemagne eza poto elala. Mama Irene naoki mabe. Aza na France malobi akoya Allemagne te. Bayebisi ke Allemagne poto elala. Allemagne soko bwaki ngunda batindaka batu musika. Ya moya France te po aya Allemagne te Allemagne poto elala. Do ya lingi France po France eza poto ya kotelema. Batata na ba mama. Nazo beta kaka masola solo ndeka pesi sola za na kati ya Allemagne. Eza conseil gratuit na mibali. Bo teni nga rigueur te eza ba vieux bozo sala. Nzamba simba mitema na bino. Na komi na suka. Bo tala ndeka mobali. Mutape solo mama bana na aza na kati ya Allemagne. Aza na kati ya Allemagne na ville pe ya muneno eyebana na Allemagne. Ma permettre ngate na cité na mamera na beti so na pasi. Mobali nanga zo sala te pe pota wana esilite. Ndenge mo be mena soko koti na ndaka mobali nanga sika zo ndaka o senti ke so la pota. Mama Irene eza pasi. Eza mawa. Pesa conseil. To banga nzambe. Jésus-Christ revient bientôt. Batie mobile na kisi ne ba fie Kinshasa. Mama Irene batie na kisi batilo be kisi ne bloka kolia. Faut que non kolinga mutu. Tango bandolia biloko na ye ndako telo kisi ne bloka kolia. Poso ko lingina mutu to kolia biloko nendeni. Na ebite mibala poto bazomona sexe ya Kinshasa na sexe ya poto eza ba sexe wana kuna eza ya kopal kuna libende eso kolekela bato. Yo zana poto zana mwasi. Ondimo ko malibala po linga fi mona Kinshasa. O banda ko bengise na poto. O bwakisa ke ngunda. O lukela ke mukanda. Yo zana age nini. Ba mure na ba mure zinzamba pambola bino. Tokutani balasima. Ceux qui moi la moto azongite. S'abonner na Irene Masiendo qui ça fait très mal. Masola boy, bisole zo botaka lisolo. Yo posa lisolo ko hésiter benga biso. C'est pour ça la voice. So linto lexa to lexa. So to beta pe lisolo boy, to ko beta. Ngana kenda ka bongo. Nzamba bomba bino. Partager, s'abonner na pesi ba conseil mingi. Oya zana mato ya koyoka, ayoka. Oya zana motema ko bomba, abomba. Biso betika maso so to beto berger te ba papa. Na biso ba mama totala ka famille. Famille mobile nanga baza contre nde mobile nanga bengisi likango ne na poto. Leki na bwake lembasu. Po vi na bangeza ya pasi. Kolia ya pasi, kolala ya pasi, via beti mabe. Mama na banga parama yebi. Po réponse à mama na bango. Na ba condition yake ko bengisa mwasi mama pe asepelite. Tokutani balasima. Soki mwana motazongite. Bisous bye. Epesa zuwa te poto leki bino na musala. Tokendaka bongo na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres. Balobi service traiteur ya kano ya propre ya qualité internationale. Ezepa ya Tisha Blessing Hand Mère Loboko. Yo mutolingo salisa feti no ya baptême, anniversaire, mariage, au Saint-Valentin, journée de la femme, matanga, olingi balambela biloko ya propre ya qualité. Na pri ya bien, benga Tisha Blessing Hand Mère Loboko kwa kangi masolo na Londres. Abima kakenda kape partout. Yope mutozo bala nao na France, na Belgique, na Italie, na Suisse, na Allemagne. Ko hésiter te kaka na numéro zomona. Benga Tisha Blessing Hand ayaka. Service traiteur oyo tozo respecta ngo makasi po musala nango. Biso sango deje kenda. Bo benga na pri ya bien obongisa feti na okozala jamais dessus. Tisha Blessing Hand ndenge bozomona ka banzungu ya qualité onde konanga. Ato bengisi e wapi akoya na biloko ne nyonso. Bobo sana te bande kwa Londres. Babi Mère Loboko alambaka pe banzungu. Oh mwa bimpiatu. Oh makaya bupondu bana Londres. Oza fatigo linko lamba te. Yaka kosomba biloko deja balamba epa na biso. Tabaya sur kwanga ya propre. To lamba ka nyonso. E pesa zuwa te poto lekibino na musala. Tisha Blessing Mère Loboko anzambe.